tomona ko pe na makamba faire gola makamba faire eza makamba ADN faire représente wenge eza bato musu bana kanda ta musu ya likamu asalaka soki ba propos moko aloba no moment où era parler maman bazon 6 mois na bono maboko eza débat wase ko ne pas wenge menga sepeli makasi parce que Fabregas babenga ki bapesaki invitation pe aye ko se représenter on dit yango mona donc aye bi eloko nini aza eloko nini pa olinga koboya koya na koya peut-être zaka patolité dans mon OK ndeti nga na regretter makasi lobi nango tant Nathalie Fabregas azalaki na regretter absence na nga OK na regretter mabe tout na regretter pena na sukola na biche foyo pokota ka azalaki so na yebaki na nga na kende yo kende ko yemba na babeka mikuna ba expliquer nde ba memara ba mission na ba voyage kanga mana Fabregas ate ya yo ala kisao banze muna ye pourquoi esalaka ba succès héritier watana ba obima batu na batu bake ba aller retour ya ba poto OK peso ke yemba kuna guichet tamu ta auto pesa pasteur mbia liboka dollara wanga na totambola na moto héritier te wata cela veut dire bato ndenga siko muta bimisa bango wera muta forma bango le roi de la forêt c'est que mutu le roi wera o banana nous ko respecter bato nanu auto tanga avant comme na wera bato bayate obanda bango mabe invitation ko la ardoise mais avec divin ba invitation en bois netika kabasali mona Joseph tata maboko le grand menuisier ba invitation en carton na ba follow nango jardin de Dieu invitation boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison divine bali ngamboka boité vous êtes trop amoureux du pays wow divine vous exagérez on n'aime pas le pays comme ça on n'aime pas le pays comme ça Solo. Bonjour, bonsoir, on a abonné News Soya Congo et Sengo Officiel TV. Très à l'aise de vous retrouver partout où vous êtes. Hein? Très à l'aise de vous retrouver encore une fois. La émission Nabino, le News de Choice. Hein? Le News de Choice, c'est toujours Kawana pour nous mettre Nabino. Actualité News, c'est Zaranatara pour nous mettre Nabino. Rien qui est la vérité. À l'autre côté des cacatés. Je passe d'abord derrière la caméra. Je dis bonjour à mon caméraman Chiquito Ekeko. Je dis bonjour à toi, Saint-Patrick Foncé, moi, la générale Maëlle. Bonjour à toi, 3 fois star. 3 fois boss star Mido. Bonjour à toi. Bruno Loubi Kambongo ya propre pas na mbongo ya Kalezarate. Soit payé sur $20 c'est que Zambongo solo. Bonjour à toi. La ravissante de la presse Manuela ma soeur. Bonjour à Retiana Mayumbi Mukuse ya Talo. Bonjour Nabino News Bolingaka. Choice Tumba. Autrement dit Benzema de la presse Nazaraka pour nous saluer la Musala. Et voilà. Aujourd'hui dans les news de Dieu en tout cas nous allons à mon côté. Je reçois pour vous Odile Manzaka par rapport à l'actualité, par rapport à l'Ikofi Biboy on a né la Lingaka. Et voilà dans ce na Chiquito Fongole la caméra namba invité nara Odile Manzaka. Moi c'est Nzambe. Bonjour. Ouais, bonjour et bonsoir à tout le monde. OK. Odile Manzaka. Donc merci beaucoup à toi, ya Roger Niwa, Kiangani. Bonjour à toi, ya Roger Niwa. Et puis bon séjour à toi, ya Moto, ya Chéri, ya Roger Niwa. Ainsi qu'à aider donner Imami ici. Donc merci beaucoup à aider donner Imami. Et pourquoi pas Edison Claire Lioko, il mettait mon coca. Merci infiniment, ya Guy Basket et tout continent. Et pourquoi pas ya Patrick Negro. Et ainsi qu'à Leroy Bambongo, nous allons le Mbongo Zati. Oui, il les palais 3 fois mon bali. Oui, il les palais 3 fois mon bali. On te salue à passant. Et pourquoi pas Élisée Bokotaska, mon général bien baptisé chez le roi de la forêt. Merci infiniment à Pablo Escobar Kabila et puis à Pablo Kini depuis Londres. Pablo Kini, le formateur de l'Airbus. Il y a Pablo Kini et pourquoi pas sénateur Yanzambe, on te salue à passant. Et pourquoi pas Napé Sambote. Et pas il y a Pablo Escobar Kabila depuis Afrique du Sud. Bon séjour au pays à Parfum Zola. Yaya Moto, bon séjour au pays à provenance de Paris. Yaya Moto, à Parfum Zola. Kande to Lobarande to Zalara. On dit les Manzaka Kane, je n'ai jamais banga Moto, mais je respecte Moto. Voilà, so fingiwe rotelinga ba crédit au beninga naia et puis tu as rappelé pour l'information il y a Pichumbuku Jabir on te salue à passant merci infiniment pour na kashimani ya mwana il y a Pichumbuku Jabir
Et merci beaucoup donc à Papa Alain Milungu depuis quelque part, au commissariat Motepa, il y a un docteur Dingondo. Voilà. Et voilà, vous comprenez déjà que nous sommes avec Odile Manzaka, CP Yamboka. Bonjour à Willy Mouchen, plus 243, les ventes d'état Pakebo. Odile Manzaka, par rapport à l'actualité, tout le monde changement, il y a date, changement, il y a salle. Au place, il fallait bobeta à Londres, pour éviter concert, ils ont annulé ou bien ils ont changement, il y a date parce que Mokile Ningani. Voilà, quand on est dans le émission, on va confrère, déjà, je te salue. À passant, il y a Dodo Mbenza, il y a Dodé Mbenza à provenance de London City, il y a Dodé Mbenza, je te salue à passant mon père et ouais, il y a Moto, au commissariat Bambote et pas à Cornélie Malongi. Est-ce que tu es bien? Il y a Dodé Mbenza, le grand mon père et ouais. Dans le baraboye, tu vas n'attendre pour te expliquer chaque jour où il y a lobby. Parce que le baiser en Zambie, les longs automonisés à Bisso et. Bato ba komana na ba page to pesa bango pe fotité, c'est une manière aussi de sa promotion ya likambuto ya loko. Donc biso to loba na wenge, même si en bien ou en mal on parlera toujours de nous. Et aujourd'hui si on parle de l'actualité et puis la musique, on va directement les rois de la forêt. Muto sali ekta mobimba la musique congolaise et puis à tomboli drapeau ya musique congolaise Ibanda Namboka Mobimba et puis ça la République démocratique il y a musique autobenga kombo na ngwengelo en l'occurrence francophonie les acquis francophonie mais après au comme franco-wenge par rapport franco-wenge et si peut comprendre que wenge colonisé francophonie. Donc au monde qui papa wa beta qui na bana il y avait héritier Watanabe Gogan mais c'est les chanteurs au déjà dans Lisa Souka tout le monde a déjà chanté de la gloire et puis Dieu merci à ceux qui c'est des Salamaki Moutoumor Razui choc et tout donc la famille est sacrée toujours héritier Guti Watanabe et merci pour la considération et merci pour tout. Nous avons toujours reconnaissant la mienne sur ça la peau et déjà au monde qui héritier Watanabe il y avait un au bas invité na concert à Londres. Ah oui, il y avait Ferregola, il y avait Maestro Fabregas, il y avait Ibrator aussi au bas prestataire. Donc cela veut dire que coloniser qui francophonie comme qui franco-wenge. Donc pour comprendre que s'il n'y a pas ceux qui wenge zate musique pesate. Bien sûr aussi quand quartier la Tempe quartier la Tempe Zaki représenté par Fali Poupa. Ah bon? Ah bon les calendrier na yo. Bravo. Il peut être une ouverture il y a francophonie. Oui, il y a Zaki francophonie. Et si quand ça va na baville na Bill Clinton voilà les francophonie il y a ni balendo comprendre que comment il faut franco-wenge vous avez dans l'ensemble il y a wenge et pour mon avis on soit quand auto prester avoir présence il y a la Fabregas Zalaki autre ko lobaki na mamutu bato ba ça lelo na musique wenge ils ont toujours représenté na mutu moko to mibali donc on s'en fait ça ils ont concert les apena bato quand ba somba ba billet ba maman Mukire Génie ba vie Robert Kinzondo ba motema meje mon patibi ba tempête matondo et puis ba président Bilankolo na ba tonton promo oh ba ça toujours promotion il y a concert à Londres. Merci beaucoup à notre producteur Papa Justin motema maman Nana Bangula oh yo beng sa orchestre mobimba et qui beta concert à London City. En tout cas biso ba tupena ba somba ba billet ba obanga no le côté Alex Ntima na Washington na ebika kolanda. Donc ba obanga le côté ba bi concert eza le 26 août kaka ndenge to komaki ndenge ezali. Alors to kopekisa mutu na mutu abimisa vie na été na page parce que mon pas na page na ye to kobenga pete to kolobelo te biso to yaka ko bisa batuke nzambe na sala page te poto comprendre mambaso na lokuta on dirait nzambe ne mtawe bisa mutu kufa lobi akufi pe mais page ba ko boma pe mutu ta mso ali na me babomi mais babi ke boteka babiye muke yango bolingi changement ya ça ba babiye muke eza kutna mama ba changement ba ya ba salte eza kutna mama ba billet ya mutu ko wera yo ebisa mama ba billet tana bato loka ba président Golf Kizola machine à voter 2 millions de billets mbamoko okapon voilà tana bato loka ba yagi levelela okapon donc bato ba kosoma 1 million de billets mamba oyo reza mambolo bana te so ba Fabrigas ba beta ba concert ezotonda ba héritier ezotonda ba faire ezotonda pourquoi pas les rois de la forêt et puis eza concert te ki oyo eza ki soki concert yango ya ndeni eza pena concert oyo eza pona kosangisa donc pour nga na banda benga concert na benga mingi fête donc eza pena mona pena ko sutoka pena lisa suka papa chéri ko sutoka pe bien ça d'offre de ngezi ko sutoka pe ba kolo wenge pe baza et puis ba invité pe ba kozala donc voilà biso to ya te poto déplorer na lika mobo on est mamba pas c'est biso to mona pète
est-ce que tu es bien OK ba ta page ba ça na promotion makasi pour bazi on peut différente ndé ba sali pe bongo ndé ba ça non ka bien pe ba embate ba tikate ba sunga biso pe tonto beta concert ba chape na page OK pour te comprendre que ba ta mamuka ya bien to dingité ton concert e beta na page ezalati voilà c'est que comment kene mabe est-ce que tu es bien au concert na orchestre longo ngo ba 2 jours et qui n'est plus dans Londres donc concert peneza le 26 août pendant tout le bas voilà. OK voilà Odi le manzaka la robeti de lisolo ya Félix Oisé quoi et rappelez vous le mais tout monde na concert oyo ya Félix Oisé ka stade de Martyr oui rason à soutenir Félix Oisé quoi mais stade de Tondité ezani 12 cas de bobara ya wengo bien comment pour soutenir exactement comme concert na yo mais déjà oui rason lobby maloba simbara so ba soutenir et là concert à motuta et là le roi battu na bachine batara biso tant sous ba invité soirée et ton déton na rien dépend de la rata ngi essentiel bochaki nga pe na ye so et ton déton comme na nga sous donc na ko soutenir comme si na ba play fo ya na après ne vous na so waze ko beti bongo siko bon recette ko tu vois et zo pas dit les manzaka que pour we soutenir ne mo ko tu va pe so dire on est tombé sa musique donc so we soutenir muta comment il est sous la plaine. Mais babi maloba na pe yaka population landa rape mo maloba na so ka lobi tozaka wana yaya napesa pe no mbote pa Jogo Giovanni abenga keta Jogo Giovanni papa baloki bisa pipa yo aze ko benga keta so ka benga pe biso na ba invitation to ngatu we ra soutenir ki mona nga nazaki te parce que ningo bate so we ra soutenir nga pe na komo ya pour soutenir non nga pe na o ya siko so considérer nga considération dit les a peut-être une invitation pour nous demander si tout n'importe tout. OK. On est sur invité mon logo dit les gens na perte tout. On a eu à peine à remercier Moussa Losala. On dit on a eu à peine à dollar peine à produire. Est-ce donc on est bien. Ouais à soutenir inga na kenete. C'est avait dit ça ouais à soutenir mon déféré c'est le dit les mandaka na bakakol baken. Et simbite yo faut yo tant va soutenir yo faut s'attendre que ça peut fort. Ba soutenir pour na amour. Ba soutenir te pour le ko na comme ya wera te. Ouais ta ba bete stade awaze ko soutenir ba. Siko ne ba bete bo ba non il faut waze quoi ya. Non. Ouais la coup de pouce na ye peut-être quand na liloba. Pour la kisake ye nenga za bonga za ambassadeur de la paix. Mais ni ko lo bateke ouais ra koza. On a to ko be bisa mangamongo. Donc c'est que ba tutu bo ba no beta ba conseil ya papi chula. Na peso ba mbote siko zali ya montatika ngate merci pour na cadeau à moi non. Ya papi chula. Pourquoi ça ba mbote pas Eric Congo stabilité financière. Oh donc on a besoin ça attend sur fête nanga ouais ra soutenir nga be dit la zone fête ndé de ça ba vidéo anniversaire wana ndé de ça bon c'est que batato c'est la anniversaire va tenir la so ba dit to lia o bébé se soutien ngoa ya ona ba mbele ba la tangoko ba mbele ba mo la ta soutien wa mama be donc soutien ouais faut ba tonda soutien comme ndé ngwana mais par rapport yeza lo baraso a lobi patindi moi to mona ko pe na makamba faire gola makamba faire za makamba ADN faire représente wenge eza bato musu bana kanda ta musu elikamu asala ka soti ba propos moka loba no moment où era parler maman bazon 6 mois na bono maboko eza débat waze ko ne pas wenge waze ko sema tetwa bongo te ah ndeko sali classement ah kota bata plan za na été maza numéro 1 bata courage ya mabe wana soutien ya courage biso tout nous koto bando somba fabi ki sa courage ba te kam ba te kan wapi et pas waze ko d'autres que sont alimentés donc les abons sont bang qui n'est pas avec aux outils ça courage mais dans un an ya robaka ya robaka qui partait oh vous hommes na minute ça me combien ta muta mula yo ko signer 16h Nathalie Stade nabi ah lui va ça ko ça message te kapel mais 18h na mon hiver ça courage moi il était bien habillé à saluer le spectacle qui toko ko buka mais lesquels nga la moi il faut buka ça la ti baga. Et par rapport au habillement, il y a Fabou Gaz. Apparemment, il y a Michael Jackson. Ah, ok. Après Michael Jackson, oui, tout le monde a Chris Brown à matin na podium, on a Michael Jackson à la table, à la veste, on a la table. Ah, ça il bien. En tout cas, il dit on est wasé qu'après mon ministère à la table. Ne pas comme il va Fabou Gaz, bon total non. Mais on a ce peu ma casse parce que Fabou Gaz babenga ki bapesa ki invitation pe aye ko se présenter on dit yango mona donc aye bien lo ni naza eloko ni Pauline ko boya ko ya na ko ya peut-être zaka pas qualité dans mon OK ndeti nga na regretter makasi lobi nango ton Nathalie Fabou Gaz azalaki na regretter absence na ngai
OK. Na regretter mabe, tout na regretter pena na sukola tout na douche. Faut yo pokota ka. Bazalaki, so na yebaki na ngana kende. Mais à mon avis, Babona Fabugaz. Ndolingo okende. Ouais, mais wengeti. Parce que wengeti représenter deux ans matin. Nanga na pena waze ko na vie nanga. Ya kati, nanga na pena bambi pe dollar. OK. Na regretter nanga pena na ya pena bambi dollar, na regretter mabe, on est ba bandela ngona. Babande ya concert. Ouais, deuxième fois sous. On doit changer musicien bien comment? T'es qu'à vivre waze ko. Manzaka. Faut personnaire on est bien que nanga na podium mona, mon Dieu mettez moi na regretter. Parce qu'on dit bandela, on ba bandela kota plein bien ba bandela ka esika yo ko mata na podium. Te kota plein to tchana viete. Yeto teka kota qui sa courage. Numéro 1 ba courage za vivre waze ko. Bon oui bien. Tana vivre na se dingo ni ngazana. Oui kaza pena qui sa courage. Na micho ndaza ba biki so bunina mtu mobeta yi. Mais mutana obanga eka po ebika misa watu michopo. Esa ebite qui sa courage baza na matete. Voilà ba matete ba bibi ndio baza mama na bana qui sa courage. Ba waze ko loka sai zala mukano kuka muke pardon. Na mutu. On a meli pour la qui sa courage avec waze ko. Oh pour meli pour la qui sa courage avec waze. Mais on vient na yo tout ça le bepoani. Elo ka mabeta so ba sim tazali mo aba ta courage basali mabe. Il faut que tu appelles la politique. Bon, si la politique est comme ça, qui ça courage? Moi, tu as raté pour ça avec Camille. Bah, non, tu n'es pas bon. Moi, tu as dans le bas français. Bon, tu attends, ça est innocent. C'est ça qui ça courage. Oh là là. Pour pourtant, on va tout le monde en bon. Il y a un bon coco en plein français. Il faut l'ingala. Mais là, on a besoin de moi. Parce qu'on a français, bah, tu me souviens, goyo, kabia, me souviens, goyo, kate. Il y a qui ça courage. Mais ma guise, on a eu un côté. Ça doit être bien. Mais pour ces arabes, il y a un monde tout on a au babette licence na likolo. Babimona mona. Babette soda mo babette mutu mo licence na likolo. Mais mon belle. Et qui va babette ngoni? Moi je faut chikita yeba. Armée rouge. Et kuluna. Bana kombo mo bana griffe ma casse ba pesa bana wana. Ya ba koma teti. Et puis ya kombo griffe kuluna. Bon à l'époque mabe bando ça mati bazana na kombo ta. Esa yo ni mabe ngo criminel. Bana batama. So bien kutu mutu criminel a batama. Mais là, on va bien couler nos kabia. Et là, titre mené. Et quand tu as parlement, bon côté. Bon. Si quoi, yo yebisanga. Si quoi, vieux caméra samba pour ce monde est bon, ouais. Il y a battement en démoine. Mais là, on sauve ni français pour ma bébé là, le gars va te faire yoka. Si les lo. Que tu dois bâtir. Si le bâtiment n'est pas quoi ça la caille. OK. Est-ce donc est bien. OK bien. Voilà, comme que nous sommes avec Odile Manzaka CPI en Mboka. Il y a nani, il y a Jamaïque. Donc irresponsable. On a député mon mola na parlement irresponsable. Il y a tout le monde qui s'appelle au batuni à éviter. Là pour kala. Il y a surtout tout le monde qui s'appelle. Et là au batuni peut éviter. Le balobi qui sont pour et là au batuni à éviter out na pongi irresponsable. Mon a linka ba benga député. Qui ça courage. Et ça tu dans parlement. Donc qui ça courage me cause. Il y a un monde qui va venir monnaie trop. Na ensemble la tour on va passer un peu dans mboka na gérer. Pour mboka le quoi qu'on so ba peso fausse régime ba. Par rapport à la présidente Gaïa, la monde nous à moi. À cause par rapport. Ça va pas problème à beaucoup belleté. Non, on va pas ça régime. Oh, yo m'a mon besoin va ma bombe. Na mon ka ah. Na mon docteur na muke Abidjan, ba ma bombe na ebiso na gu. Ah, ota na mutali bombe lock c'est comme munene bo ota oui, faut te mona bango. OK, mais ah ba ta Guinée, ba ma bombe. Abidjan ba ma bombe. Na ba mwanda wana te mwanda ndio bata mama be waya dodan na ukonte so yaka na kishasa bazarate bata mama bele ba yenga balimwa yo le bata mama ba leka yo bi renza combien pour bati que l'homme taliboma bi renza combien yo le bati que l'homme taliboma mo bi pour arrêter ozalate la bata mama ba kimi ba ren bo ba banda na banana c'est ça la constant on comprend qu'il y a Congo bata mama ba sila. So landeli pour moi na ba pour couper basila pour so kati ya bato ba mais comme na ba pour couper baza ba rien bozo qui peut moi ya ba pour que ça la combien bon surtout grand pour avoir quand même bon de souffrir ouais bien de souffrir non pas ça pour laisse nga la banga pour moi Natala rappelé mon bon na nga mabete ba faut pas comprendre côté ngapé na on dit côté pe ka musique on est na pe peut-être congolais ça sonne na côté politique pour simba bien na simba te neni yaya congolais on a mis fond ali paté au sele mutuka au sele nzela leka abo au sele nzela c'est quoi ça mis fond so mali paté bon mata mutuka na OK. C'est que yebisa que la congolais non lo ce quota. Pour attendre aussi presque 100 fois. So na za nga mi fois li paté. Na mutuka nga na ko mata ndenge ni. Ya ofele
mais so na lien na ngai ata makolo ke mikonga te voilà cela veut dire fufu ndela na important ko lega ligue sa prince mboka mbato zo ba société donc soko la la muki okutaka tozo comprendre te bato musuka komi likolo musu na se ndako bato yo ani dodan donc tibiso vena kata ndako betage zo mataka bonne ni couraka ya muki bozate mais etage zo mata so tuni betage no ya papa nani o mtauto kota mikona politique akomi na ndako mulaibo c'est kaki na kanda kisa courage ozoka ba bazanga na ta yepe na ko ozobulango likolo to nde kisa courage ande comme sanga te o memi biso poena biso sko vani biso ka kisa courage donc akia yibi courage na ya tongi ndako imabe tofandi ka banda kozaki na setaka kongo zanga kokoma zanga nesika oleka mupepe na place bana ba ndo saka nesila yango yo yana leki ba pasola ni tomate distraction zate courage zate to futa ngona fin du mois mais to zuka defu wape courage zate mais to futa fin du mois et puis batango ba oya pena omona bango bana bakula ba sapato ka moko oleba ke landa no ndeni bago sa sapato bango ba yana na couro to na nka 2 jours apamba ba wela na ko ya okata mais sapato neka o wana na lumumba tika ti tenga mi boya zo ya ka kozwa mbongo bazo mo ateke courango pesa la rate no ko sutuka mbuka mba bati banda ko komika milai le kwa na Dubai mais si ko ti boko mza mbamnda ko milai boy bato ase bana na poma courant ya milai oboko misi banda ko boy courant na zo mata kuna e ko servir dinda ko sete so donc on a moulay bo se rendre compte nani on est sur total liberté que peut-être na basine na ba régie des eaux on est basigana ezaka o batika kawana OK est-ce donc est bien on est singana ba osala ka o batika ka ndeti ya sigana ko tate ko buka na tenga na mona ndemi tuke changer na mona nde ba collection sigami tuke kota mundela olongo na biso pena na chombo bo ya refina tozo ko monde na Android mais ti siko non na mona te avion mo kitsa ba Singapour ya Congo te OK est-ce donc est bien OK bien tous en am soka tous ok na musique c'est toujours la musique ah ils ont glissant te glissant te to glisser muda glisser bon azate biso pena nde toza boto ba leader d'opinion makambo bien to ko lo bande yango ko ya nganga ka tike na musique yote nani string a patron na mnembuye bino na yebisa bango bongo po ba pesi ba manka oya ba beti concert onja ya patron na bango ba ndombuye bango wana kasi ba to beti concert onja grimace ba yaki na ngoto onja to lambela ngo to na biloko ya oyebi te bato beti concert onja to lamba zela tozoya wana biso ku no awa moi département ya bien yango département za pena ta yemo président de la république akovanda pa oyo kono mambo mwana olo OK mwana ndio wazo ba moi bien effectivement mboka mbezanga bata maboma balandela ko basali biso pe promotion po biso pe to bandoganga tu ezali nendo wana ndako bu bakangi bato bakata bare to tsepe mo ba megati ya pasi to tseto bandolanda procès bu ba condamner bango mais to éviter place ni bare ngo kenda et c'est procès na pineza ya solo ava beaucoup mo condamner bango to e bana rien kenda yo mukati renani mubambira ndenani musombi penani ya mubambira eza muto azui rien wana akiko bamba nde to benge mubambira aza nani parce que congolais pena ata kutukisa courage yango ya bamba rien na bazute c'est que rien wana muto azonga az étranger to e bata comme na eko ava bo condamner bango bo pesa so comme étranger wana parce que congolais te a makasi na songi songi mais ko bamba rien na comme na niveau na te ko buka na te parce que vrai congolais kata mutu mchopo za redingo na so tali bien rien ezalaki eza donc ende bien bien c'est donc bien to comment te même ce département au kitoko ya place to simbi lelo yango peut place odi lende yango to ya na biso na musique po to koloba na biso yango po yango peut être passion nga mais to fani no pona mboka pe on est biso to na moi 10 francs wana ya kolia lipa mais congolais mo na ngote mais bo aider so ma méga po bo sa promotion mi ibi na chombo ni asa bo sale bien parce que c'est toute une promotion mi ibi bo sale biso na chombo parce que muto azaki ando kata batu barai ba moto to ibi ete boyo kota le service bo sale promotion muto aluka bata ndengwa na bazala so moni akosomba ete azala ko Neymar akata bare Neymar a bare o bo sali promotion c'est que bato baka baluka pena ba vrai bato bakata ka bongo ya solo bato ndengwa ba otika bango te akosombe ku pa sala ke kopona neni bo sala so promotion mi ibi na chombo sans que biso moto yeba bon so za promotion de suite ezaba Oti siko ndio to longo ipena mamba francophonie. E bandi siko ko tele mapoto e ba suite. Ya rien za. Ko buka na te ba boma basila. To na posa na bango bata maboma. To linte la posa na mona ya Jamal. Jamal e banda kaka mbongo mboka bato yo yibi mbongo bato na mbolo ba français. Alors ba 5 constitution ti siko place mbongo ezonga to yibi. Obi Jamal. Na yibi Jamal. Siko to li dossier ndengona te. OK. Congolais nyonso ozaka ndenge moko te parce que biso ne ba papa biso ba souffrir poto koma awa
ndeti nga papa nanga za dernière personnalité na onatra comme on est Kaïs Kitoko est-ce donc on est bien on est nga na mon problème était côté moi ma famille mais ça ba tout sous ba na mon problème pas même moi tu vois maman na teke makala po tanga on est tanga sisi ko tanga ese nga fo compagnie mo po basala c'est que loka ba compagnie ezate bosunga biso pena moi ba wenze wana o ba mama ba ndo teke la kalezonga on est banda bo banda obuka bo bongisa ko malix ti siko na ba wenza ngo silité toi mon problème peut mutate katane balobaka marchand bilan bakanga bango ça veut dire mboko zozo ngaka na souffrance nde toko ekwela mambo barin parce qu'à l'époque peut-être koka kozana makamba crime ndenge mususu na ko ekomi leloki nde toza boto ebite ngape fona ke tel sato barin ngo eza po mususu longa pe na bakiti kaka manza pe longola rein nzale longola rein ndeni ebite boso liete banda tongo lo bandeni ya manka arrêter ça donc est bien yo asire ka fo bakata na mbeli oliete banatongo manka arrête obeta mtu likofi ndeni oza nzala ebele ya oke beta likofi okufi bona muto balongo lirin na yo muto liete bonde mote voilà c'est que toi la besoin makambo ebele bon ozo comprendre parce que nebo sala biso promotion abatwa na bachobo totali bango toza na posa ya suite na bango toza na posa ya rediffusion te po piniso bo pesa bango za lokwa ya ba chinois et où melarati ça veut dire to vania to c'est la suite parce que avec les Congolais lingi d'hiver Congolais nenga za bonga za muta simba benda Congolais lingi kama nzele alingi bière alingi d'hiver alingi mamutu yango moni tango to bandi ko tala procès makambo ba moto na barin bu francophonie bandi okaba oto bosa na bata barin baza boloko esi to zonga siko na dossier rein est-ce donc est bien faut pas sunga biso pena parce que biso to vanya to zo ba po bandi ko na so barin zali mais ça ba to su bazangi barin c'est que ba to musu azape mutambao awo keteka pere na ye moko ateki na yango te alimi na ali aka bikedi na ndika yo zure na okete ke photo e ba mundela ko monina parce que ba musombi ranza mundele Congolais comme na niveau na te Congolais ko kutu ko sa ta mbisité bongo ran ko ma niveau ndeni opération makasi voilà donc on a toza wana bena avec beaucoup de respect que auto pesa bango parce que un Congolais toza on est na moi insécurité biso ba to lukata mo mbongo na ndenga mo dodan to comme ndeni na mo pasi ya kovanda mingi libanda tokozambonga ngondeni seke biso to koma ka miyibi te bosunga biso sécurité ya makase kota na mboka ngana loba frère Fati Beton en tout cas bravo et merci beaucoup tu as fait assez que tous allons na mboka mais ça la biso makambo tozaki nango liboso échanger balebele le quoi yozali bosunga biso na moi singa courant ya kitoko ne to mona ki balaxi image mo bobo kata riban pona nzela bolaksa biso image mo ya avion koti pe ba singa pona courant est-ce que to kene bien mais dossier rien tozana okawana tous ya toyeba suite po biso pe to koma mo à l'aise parce que insécurité na mboka et bisa biso toyebite biso to tika la combien au sudora mo comme ça comme voter to tika les 10 personnes ko dit ndolo ba tebele ba hôtel ba kama ba dit le vraiment na département pe simba mais département nga pe ndé yango ya bien nga département tout na département un police sans cesse né na za mal construit donc né na za boyo ka pena que police sans cesse nga mo connait na za ouais na département ya osola bien état qu'un parent na département moko na loba boy pona na la musa mwana mwasi na ebisa eboy to un exemple moi moké maman livre mtambongo ebele masala bilanga amemi bato théâtre 100 fois na bilanga ti lelo mutu moko théâtre mema epé na bilanga te cela veut dire bazana na mayela ki bomoto ba olakisa bango te maman livre tia sa bilanga na mbongo ebele mais bilanga le laksi ezo pesa biso pe bato makasi o to komi na niveau na bango te ke to lukape mais ça te ba memi okuna pour que chaka make-up te ya ko chape make-up 100 fois mais ça na bilanga ape mutambo ça veut dire tanga memi na bilanga yo pe zwa idée mbasi mabebe nga mama olivi ngape bilanga nanga yango yo tala si vu que bata make-up a obenga bilanga ndeni ça donc est bien voilà ça veut dire na département mon na ebisa mwasi Pourquoi on va contrôler mobile 100 fois? Et ça première erreur au sala. Moi na ya moninga to ya mutu lokwa mobile ba contrôler raiti. Yango na loba mobile azala ka fidélité. Pona la musa mwana mwasi. Et ça critique té. Et ça peut encourager mobile té. La bi mobile azala ka fidélité. À cause na basi 50 alinga bango kaka. Moi si ne rôle ne za fidèle. Et ça donc est bien parce que soko indiquer moi si indiquer ne odi la loba bo. So moi ça tengami nda couper tengami. Parce que papa attend comme ça que musala mbalebele mais maman attend que il a kana ndako c'est que phase a bien indiqué so bando contrôler mobile no téléphone na chambre o mibeti mabako yeba que tango que na we ce soit linga comme mutana message a ozila ote
est-ce que tu es bien? Ok, bien. Cela veut dire que tant que tu as le coquin et la mobile, Luka n'est tant que Luka Banabak est chic pour le bin d'avenir. Oh là là. Il y a un lobaka, mobile à cause en bas 150 à l'Ingabango. Bando botana mobile, balana mobile, na yo kate ka déranger moi c'est dans là. C'est un PD. Est-ce que tu es bien? Et ça va pas na moi si. Mobile na droit en bas c'est 1 million banana na Bible yo mto pexalité. So kutana mobile azano ka yo mo beta maboko. C'est kaya bongo. O pe bana basi 10, bayaka bongo changer été. Yo calé à côté avantage là. Est-ce que tu es bien? Ok, bien. Tous on la musique. Ok, voilà, vous comprenez que nous sommes avec Odile Manzaka, CPI Mboka. Nous vraiment tu me un peu au Simba, département. Vous savez que le département a les aranango et belé, moi expliquer biso. Et voilà, Odile Manzaka bon mon a qui sinjo avec on dit la zone qui est de Londres, yo zotika. Et puis payer anglophone. Yo bois ya katana. Qui sinjo? Akatana par rapport à ni. Te yenga za bonga za nani. Un vétéran beta déjà balé. Comme on a pensé qu'il a pensé comme moi. Qui sinjora? Yo zo sala yo nezo bela qui sinjora ça ça. Vienjora. Oko siko na bia mais mission de vente bando boka mabanga mtafanya na pe. Abaki ye doye bisende ke yo zo ke de Londres. Uboka mabanga bi couper ni amune na na mincho. Là ça fan les autres. Couper ni. Couper mune na lati na mincho ye bien. Na catch 10 personnes. Si quand on va niveau de ça même mission ballon nga za player anglophone o na ba ko matin habite ça comme on a manière ni. Yo bando boka na ngai mabanga. Basi ngana zangi bato boka mabanga. Bo elle a catch 10 personnes. Aka di ko na so 42 na. Encourager les mains. Dile. Yo bon on a bien j'aurais problème to que pe Londres, ye pe kamin to que les États-Unis. Wana ba. OK, na pe New Arena ka moni bango baza bato mo boy. Ba vivre na ba monde austral. Mutu ba pesa no ki bo mwasi, ye mo za fidèle na ngoti. Oh, combien de fois fidèle et pas bato. Ta mutu fidèle na ki bo mwasi te. Premièrement nan. Donc ba pesa ki bo mwasi boza fidèle na ngoti. Boza infidèle ya yo moko. Okomi mobali. Aza mobali bobeka ngene 20 jours. 20 jours te. 20 jours ça me pas. Tati sona na retour. Na mincho na lo batin. To azela bongama. Ba bongama makasi. Singa pe manike bimisa mobali. Manike bimisi mobali ne. Ko ketanga komba bonga na TV na. Singa kayete Odile Manzaka. Mission nga peut-être au sala. O singa ka manike l'excesso papa et papa azali. Na hotelema. Voilà. Tout sauter tout sur le moment moins important. La référence à la drogue, c'est un tokoto. Un rotor, il y a moi aussi. Il y a autant de place dans la zate. Il y a aussi un français, moi aussi congolais ou le français. Les agréments c'est. Biso za coloniser na français, tu as le français c'est base de quoi? Mutu mmoja make up au bimiselongi ya Kabulu wala la mama. Ke vient na chaite. Ati make up bite mingi za ndonga jakubai. Viens là-haut, j'ai coupé la ligne mingi. Kasi on a boké libanga. Il faut aller ndonga na pas moi ça babe. On a lobi mabe. Yo moi de ça te make up bimiselonga nani. Na make up. Soit bimisa koko swingité, abimisi ya vision kuba. Alors, c'est comme d'abord avant ni boy. Au plus na lati ba nouvelle collection Balenciaga pareil. Na lati sandal ya Moschino, sandal la Moschino ya Mbodi. Donc so yebi mundele to zo ngote Moschino bien écrit. La vandi boy. Na téléphone déjà boy, et la valeur avion. Donc déjà boy valeur avion. Alors bani ko tuna makama moto yo ana référence ka ya pelir na vie naï. Donc so tuni un peu encore répondre au pelir. So tuni mari et homme pelir. Donc so tuni tu vas manger ou pas pelir. Tu vas voyager ou pas pelir. Azana référence ka ya pelir. Et l'onginezo refléter ni linga. Mboka oche komi mso mona bato bazo sila bopo so ba raisonner ka elongi na et aussi ça bato posa ba congolais bato ba oni mama ba ke coordinateur na mai ka po elongi aneza na Congo bazo ni mate la première erreur ya nzamba sala elongi ne oh là là au moins mtazo cha make up a se transformer abimi lokola Coco Swing na fani bona okende London City pe anglophone OK kotanga ko zelo l'émission nanga au babysit. Mais on dit le bic est beau zélo. Zana borano ya dodo Mbenza. Ya moto ya dodo Mbenza depuis quelque part na peso basalam ya moto. Mon père est ouais, on a pirnga les géants de Mwanda
les grands patrons du monde entier na peso pe basalam tanga ba koma ba yo place na zati to so la pena wenge et puis ba to bazela biso pena na London City to koyaka ba featuring pe zali wana omona ke biso mikolo ba invitation to bengo ba featuring et puis ba to ba bongo mapona morote j'étais la seule ou ala ta kimono na mboko album ne bimite mati siko en succès donc on a comme référence il y a morote sans kebima mais kimono on peut mikolo tike moto c'est déjà bata non c'est déjà kilo pendant peu ça pose bitumba non dans la tambon et ba comment on peut ça pose bitumba na ba tout na muta ba un coup bibon eza donc naza ba un coup bibon coup de tête mitraille ba deuxième comment on dit donc ils ont qui pété ezaka ke soko manquer na eti sur les lits mais na auto que ne la bata falite ya solo na quand ne tozara bon na etonga moko atini mal soko ba lobaki nini na yebi pété mutu ba ko pesa rapport nani wasisi ma etonga na batu baza wapi ke tonga no na batu ba rebelle to mona rapene na TV mais so yota bon on est arrivé à la fin de l'émission. Voilà, moni madame a ma question. Voilà, vous comprenez, c'est toujours comme ça. Avec. Et donc, comme c'est un coup bibon, on obéit un pour qu'on ait tout le monde en étonga, bat nyos bayaka. Merci beaucoup. Et voilà. Elle s'appelle Odile Manzaka CPI Mboka. Déjà pour te concert dans London City. Donc tu peux pas zela, tu as producteur à Makasi Mutaleki azade papa Justin ma maman nana, producteur à Makasi. Merci beaucoup à notre président Fatih Béton pour la paix na mokimi to commune on peut na mikolo to sortir makambo qui est malem. Et puis et aussi la raté ba oui la raté. Tu as toujours derrière yeto baxile mikolo nzamba pesaki parce que vous avez besoin de bubanda ko le congolais. You want to zana en tout cas dans les malem makammalem bato pe ba otinda bino ba misala te ya ba courant botika na ko yiba pe o bisanga bato mabeko ya bo ko sape musana ndenge ese elongo bani bo sunga biso pina bato bana département pe okanga bo sikanga pe na bato ka ya su et là teke muta obuna mobile ne boke bokangi makama ba rien a toujours ba suite. Merci beaucoup à mon colonel Kiki Ramani Kota Satan provoque Jésus, mon colonel Lumia, papa Moto, colonel Lumia, il s'appelle Mal à l'aise. Et pourquoi pas mon major Jérémy Ngolo, je te salue à passant, Basalam Nayo, président Domnali Basalam Nayo, président Lengos VIP, on te salue aussi à passant. Et pourquoi pas Yapa Chupanda, depuis les Banamboka, on a vu que tu as dans London City, Yapa Chupanda, Basalam Nayo aussi Kozali, de l'Ichalako depuis Afrique du Sud, on te salue à passant, de l'Ichalako depuis Cap Town, et quelque part je te salue. Et pourquoi pas à président Bilan Kolo, Bambote no Yangwana. Voilà, président Bilan Kolo, Trésor Bolombo, les cartes Pilar, la famille sacrée, Trésor Bolombo. Je te salue à passant, par rapport à Gam Timba, merci beaucoup. Et Batouba, déjà que Moro Tezo est toujours là, Makaka. Toko lamba no ka Morote. Morote na batba zela on peut na ndenga mukete hein. Te fuba zela babi ke biso to lemba banzembo sanité te. Ko par rapport à générique AP Bila lobi mutami ma croix ya générique a wenge. Na tomba ma yem sam o akalebuka nya. Ya kalebuka nti bon ya ramba ngwa kufa kiti siko. So batu ba landa te croix ko lo mape. Ata papa yemba ata vi na tsona veju na mo te ya zabi. Ata ya nani ya banimateur pe belito ka ba on te zape ka ba kufa. Zate ke bintu fo kufa ka poto tanga. Ake kutanga te papa wemba. Et ça là. Odile Manzaka par rapport il y a actualité sortie médiatique il y a Auguste Popin Wazaki ex musicien il y a BCBG le lokoloba que Jibem Piana Aleki Werason na nyonso. Azana raison. Les résultats francophonie. Na bambo mona. Les résultats francophonie po nenga mona kiki Fabregas babeti atali bona nenga ndako souci wana esalaki aza mutu yo mona mutata na matanga na beta te za défaut donc matanga beta ni kasi atanga matanga soko zo beta ba bengo te o prester OK siko atanga matanga poko beta za ka concert atanga matanga na beta te ba mona loko sale bonga wana nanda ko mon beritier bazo beta ba concert bazali na liste francophonie aza mutu ngo moni eloko atanga beta na mutu senga ya aloba ko ba kaza aki banga pena ebiseki ayako déclarer banzembo biso to meli yango ki font la procès. Meli banzembo ne mutayo zo bambo banzembo na biza parmi banzembo akoma ya bien na vie ya vie. Banzembo ya biso to zala été TV pe zaki te to ndimande ni. Kongola on dit ma preuve tangible. Et puis raza masa Bogis. Bogis nenga za bonga za abandon ni ka fufu. Ana problème banzi ya machine. On ça be tabike nenga tchaka. Ekota siko trop. Ekota trop bon basilika. Kutso siliki makilande sauté. La limite à souka ya buzoba tout. C'est payé. La limite à buzoba. Limite tout à buzoba.
limite ben poli tout ah comment on se paye non na mona mutafinga mtu lokwa ngati non na mona ete taka ngamo na so ta émission na ngamo na loseka surtout to sena didien ndalobi ingo bomo ngati ndake kuti oteka retail kwa ko seka mission voilà oza limite limite soki ba yeliyo ba foyoka soko yoki te ba peso d'exercice ko kosala te oyo essayer quitter cartement ça te écartement ça moi mobile c'est la sport il faut y va pas ni en kosala te bon se lève seigneur ozomona biloko wana tuna yaka nango mozomona sikoyo seke vanda na yo soko oza mambo oloba te loko komi porte-parole ya papa chéri oremplace mosaka yeba makambo nini ya koloba baa na diske oyo ezobeta nango kende eleki diske asala promotion soko makambo oyo papa chéri kuta alekaka wera bon aleki wera entour pour tout ndenge alobaki wana ye mpe ndenge aza bo tosali ye concurrence kaka na bekam ndenge aleki ya moni beka seleki bogis bongo place baotanga bekam bayotya bogis bino boza bato mabe album nini ya sa titre ka ya buzoba titre na ezaka doléance yango mona tikala kolela vine mobima okapa ye so papa chéri aleki papa chéri na wera ezaka eloko moko so lobi papa chéri aleki wera aleki papa chéri ezaka eloko moko eye dérange te mais ce que tu as apport na yo na musique congolaise c'est quoi pour l'instant tu fais quoi biso de niminazo papa chéri aleki wera aleki papa chéri c'est pas grave eza eloko moko sikoyo yo sikoyo moto oye kokoma porte-parole mokolo nini bato abesebege mpe ozala fierité na bango baya balobelaka nde biso ozalaka fiere oloba bafabrigas boye nde na fiere oloba bamie de son kedini na fiere bato batelemaki na martyr bakendaki kobeta na ndeko na bango fere omoni dio awenge te monte bazalaki wana bavolontaire bajani bazalaki azaki na poto doyen alimbonda napima mokoni ngai natiki kaka badoyen bazalaki omoi bango mpe na martyr batelemi wana na concert ya ndeko na bango ezalaki bien toza na bamaterasi badiza matche donc il y a tellement de musiciens na babinyo abraham bcbg yaza wario oui wenge nabenge oyo kaka wario ngamo mpe na ye toyebika se wario aza na département ya fali donc aza na falisation voilà yango moto obila linga abetaki na francophalie bato bamona mabende na lobaki mpona lingaki te moi j'aime pas que wenge mutu moko akisala loko akwesa wenge na telema na biloko wana ozo comprendre voilà donc biso tozosala bakalkila bato bazobeta baconcert bazobenga bango na bafrancophonie bazobeta baconcert na bakermes ebandi baobeta baconcert ya bamikondi wana posa makambo te ko ngai ntango napesaka banzembo ntango pesaka ngai ntango bapesaka bandi ngai ntango donc ntango otia batango wana ezobimisa donc lokwa motua donc omoni biloko epesa nga soki okanda bandi sotie makila mais leo nana mpoza sotile makila te nalemba mpe par rapport à judo par rapport à likofi malemba eza te baloba malemba to baloba musique yo mpoza so mama bogisi te mpo aza bogisi aza eloko te nano c'est un individu okaba aza motu kaka normal mais aye komanke patron oyo apesa bato bavie aye komanke patron aza 54 parcelles epuis moko na États-Unis oyo affaire voisaka bato sans so oyo amema bato ndeti baodile na London City pays anglophone oyo bamisia bakendaka kuna te eza tokende bien aokebeta na sala oyo Michael Jackson abeta ye aza deuxième personne aobeta ye aza te na liki orchestre te donc ndenge aza bongo alinga mikomisa porte-parole na nko nga mpe teke porte-parole ya bawenge na boyi ya pas d'espace na minute yo kende koyemba na babekami kuna baexplike nde bamemaka bamisien na bavoyage kangama na fabrigas ateya yo alakisa yo banzembo na ye pourquoi esalaka basuccès héritier watana baomema bato bake aller retour ya bapoto mpe so okeyemba kuna guichet ta moto akotopesa paster mbia liboka dollar awa nga nazotambola na moto héritier te cela veut dire bato ndenge sikoyo moto abimisa bango wera moto aforma bango le roi de la forêt c'est que moto loko awera obanda nanu korespecte bato oyo nanu oyo totanga avokoma na wera c'est que ntango ompose nga question bogis kopose na théâtre te
Donc faut poser une question moi moi il impoli lokola il a mal instruit. Mais ça parent responsable. Voilà. Donc quoi ça parent yo zo baté pour muta za la parent faut refléter yo moko image na yo mo faut refléter qui beau parent na ba média. Il y a pas un parent ou azo le cas dénigrer moninga parent. OK. So aux parents et que bato ba olando respecter muto za les gars qui ont vécu bato ba sali makambo ya koko ça te pour ba comme na ba virage ya suka ba okufa. Dans les cambo yo koko sala te o baninga ba osala déjà ba sali ça bato pe ba osala ngo ba wera ba bato ba fantir te ata bino pene boya otuna ba question kutu wera kutu bogisa lo biyo le pona yo sentir no à l'aise or koko tuna na question mo na bogiste po wera camarade wera ninga za mo mambo asali ya osala te atande to lo batana batanga pambo so ka beta atana batera bu déjà awake ntata libanga libaya na ata mpesa ko tata tout le monde a moi outi na 12 atia comme na ba 18 ans le bogise qui a ba été oh là là ai bien été ngas qu'on a ko lo baloko za na posa actualité ba pesa actualité on na otanga kutu bogis kaka bogis donc na ba te donc bogis ngo na on a bogis comment bogis et son logo le rappelle mais toboki donc ya semba mo boye ayalemba zo nika ba ketche pa ba le martins muniki fufu banzili ya fufu et côté na mutu ata na denze mbuté ya malonga après kolonga na BCBG ou après biso en succès ba erreur ya vie ya papa chéri so papa chéri bandeli suko za musicien a rozana ba tora ba bogisi wana te so bogisi na ozo lubana so boye ba so pour azoko tomate c'est talio po ba tabongo so azo tomate tikelo pe malédiction politique biso fait to so mama politique ayeku to eza politicien les cas qui na te valobe mamonga lobi ya mboka alors c'est et voilà, merci beaucoup Odile Manzaka. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je dis un grand merci. Nabino Nesposaki wana pour Nolanda Congo et c'est officiel. Mot de la fin na Odile Manzaka. En tout cas, mot de la fin pour l'émission. Il y a Rogénie Wanapeso Bambote, papa Alain Milungu encore. Et pourquoi pas à Yarogeni Wakiangani ya moto, je te salue à passant. Et merci beaucoup à Yade de Neema Messingwanga parfum Zola, Basalam Nayo. Et Dieu merci Mbadinga, les journalistes par excellence, ainsi que Margot Moupandisango. Merci infiniment pour tout. Yanga ya palais à Kati Yoyebi. Et pourquoi pas n'appeler Sambote et pas il y a. Et Barosa, l'ami intime de Papi Kakol, Barosa, donc il y a plein de choses bien. Na condition kitoko contacter Barosa obengo dile manzaka mbala moko okutana Barosa oza pena mutuka bien ninga la kanga pekar batebele ba yakinga bakara ba président Bilankolo donc ya Dodo Mbenza déjà na peso ba salam yo yebi quand to kina makambango Adolphe Tony le wale passeport diplomatique en euro ba salam na yo au commissaire ba salam pa ya pas homophobe est-ce que to kende bien ya pas homophobe et pourquoi pas ya Guy Ewa Mokonza Grenoble les grands les boulous. Depuis il était patron jusqu'aujourd'hui, les formateurs des boss. Merci beaucoup à toi, il y a Guy Ewa pour tout. Et puis il y a Marx Divine. Merci beaucoup. On a robot, ça m'a pété coupé sa beauté. Et pas il y a moto. Ouais, ça rappelle par rapport à Game. Donc voilà, merci beaucoup à tout le monde. Et Batubalando dit les Manzaka, mon numéro de téléphone, ce plus de 143 89 85 85 ou 2 fois 351 et puis Bassalam Nabino Yangoana. Merci beaucoup. Voilà. Et voilà, je dis encore merci derrière la caméra à toi Chikito Ekeko. Merci beaucoup à Yaouli Mouchen plus de 143. Merci à toi Sympathie. Et puis Vicky moi qui a côté la Bisso. Depuis quelque part, il y a Vicky moi qui je te salue à passant. Donc voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup à Bruno Lubikambo. Et la bossa n'est qu'au bois quand vous y allez pas les 3 fois Mobali. 3 fois Mobali. Salam, vous y allez pas les 3 fois Mobali. Après ça, on va depuis un parking à Badjo pour Fabrice qui t'envoie. Salam Nayo. Merci beaucoup. Voilà, merci Nabino Solingara. Congo et Sengo, 3 fois Star, 3 fois Boss. Star Mido, merci beaucoup à toi, again, jeune garçon, l'équipe de Lyon, ça m'a entré Éthiopie. Merci Nabino Neso, abonnez-vous massivement à Congo et Sengo, officiel TV. Merci beaucoup. Batubayate, Obanda Bangomabe, Obanda Bangomabe, invitation à la ardoise, mais avec divers, invitation en bois, Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton, n'a pas follow l'ango, jardin de l'aide. Invitation à boy, bon, on m'a fait il a tamabé. Maison qui vient à Bossa Libinoté, à Tchelibinoté promotion, on à Pamba. Maison qui vient
Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On est